mwasi oyo azalaki garde corps aleki na nga ye asali tu ti azwi mobali ye bana baya awa bakokota te biso toya tokokota te famille ya ekokota te kaka ye na bato na ye lelo tozosukisa na bato na ye. Donc ce qui revient à dire que notre balisi biso l'église ezalaki kokabwana epe ya solo nakoyeba te mpo nga nasambela na église kuna te nga naza famille nasambela siko nani akangi porte nani akangi yango boko tuna bango kuna te nani akangi biso toye siko nani akangi boko tuna bango kuna bongo bino siko bokende kotuna nanu bango kuna bokangi porte mpona nini batanga porte efungwamaka lupango efungwamaka bakangeli yango nini bazali kokanga yango bato bakota te siko mpe so bakokanga omoninga nde naza bongo naboyi na nga te nakokota ngai mutu otinda na makasi na panga mwana te maza te ngai nde naza boye yaya mwasi pardon limbisa ngai bangwangala basala likambo te bango baza famille o mwana ya papa kulutu mwana papa kulutu sai na ye babetinga babengani bazobeta bazobengana ngai lokola baparti esalaki mabe yango bato baza na kati kuna mpo badefendre entre bango baparti entre bango bao baza na kati wana baa bato mabe omoni bato babloke eza famille beza batuni famille te eza badepte nde balobi entre bango lokola bazali separe nde yango bakangi baninga mosusu wana kuna mpo base défendre entre bango de parti mpo bakabwanaka mwasi wana oyo azalaki ya mibale ayaki wana nde moto apanza masolo omoni abandaki kocorrompre parti mosusu wana yango wana siko fo basolola ngai lobi nazalaki awa bakangi wana kuna ngai naza mwana na papa na ngai ye babotami papa moko mama moko ngai kombo na ngai nyangi mbelolo nsemi kombo na ngai nazalaka na selema wabuya numero 26 oyo akufi aza papa leki na ngai lobi ngai nazalaki awa nasali priere ntango nasali priere alinga loba mais azofongola kaka muno mpo loba akangami na miniti kaka aumelaki na maladi quand même aumelaki na maladi aumeli nango donc bakangaki ye mungongo moya loba ezati azalaka na kati ndaku bango moko bayebi nde baza kuna na kati lupango nde basalaka ekinganga na bango ndenge eza bongo na miniti o papa na biso azalaki na droit po aloba ngana yako yebise makambo po ya cimetière ya papa na biso mwasi na yeso ka vandi wana ye avandi wana za na droit ya kopesa biso réponse moko te akolobe loko tazo ningisaka mutu moya loba ezate lobi ngata nazalaki awa namoni jibi o bapesa papa leki na biso po atambolaka nango lelo oyo jibi ezate bakimi nango bakimi na jibi wana eza te ngai lobi na mona kyango donc soko ngai ndenge sabo ngai ndenge na sabo tangu papa leki na biso ava abimba na campus biso tozalaki papa leki na biso ava abimba na campus alongwe na seni pepe ake na campus biso bato tobongisa ndaku oyo elenga koetango apesa biso makamyo bongisi ndaku ti bazo classer biso tozo classer biloko na minute oso kokoti na chambre papa na biso eza vide na salon batiki kaka ba bakiti ya divan na biloko bongo biloko ezate na sukili wana bayebaki po moya to beza bongai na eza chief eza sala pasi na liwa ya papa regret na biso ezali mwasi azalaka pembe ya mobali soki mwasi mobali akufi mais mobali akufi mwasi ase débarrasser ke na biloko nyonso seke aza na complicité bon pa na biso ngai nazali mwana tozali déjà na regret na niveau papa na biso ndenge abelaki azobela bon azozwa soin na ndenge normal mais azokose rétabli te bon ngai ya liboso na ko se présenter naza na neve na ye naza mwana grand frère na ye
monde entier mazaki na hôpital kuna na Alliance côté ya Easter tolongole na Alliance toyene na hôpital moko na ngale ma santé na Kitambo tant tolongole na Kitambo mkola bimaki ngai na la police na ba konzebele nde tolongole ki toyaki na ndako depuis yaka na ndako awa ça déjà presque 8 jours chaque jour ngana yaka wana talie ka ndingwana lelo ma grande surprise na tongo na yaki na koti kuna na kati tant na koti na kati kuna na sololi na mwasi na ye wana ndenge nini pero azate to kenene déjà na nganda na landi pe na komi na nganda kuna boyi kokotsa ngai na suika na libanda na sololi na baleki bazali kuna ngaba sava na sali cooks tina déplacer na sali kaka 20 minutes na mona bazobenga ngai ko en tout cas petit zonga père akufi na ndenge na kitaki na mutuka na juste mutuka musu na zonga na ndenge toye awa to komi to wuti kuna na mok balongoli corps bakenda na cinquantenaire na ndebe so pe to longo na cinquantenaire toye awa na résidence tozo zela bandeko no so bakende na mok baya to kutana ba na résidence mais situation wa sala ki akufa mbala moko bezaki kamoko grave mataki bezaki bon ninga za wana bandeki déjà kobela abandeki déjà kobela avant azobela azuba traitement changement zate yanga kufi position espèce ya mule bana soko yoka na te donc maladie déjà ba 3-4 mois bon maladie wana eumeli po déjà même ibana na ye bayaki o babima libanda depuis mois de janvier bayaka bayi papa to sali déjà ba démarche union sur le gouvernement faut bimo que nous autres traitement libanda moi si o azalaki na ye wana intoxiqué père te ko bima te ko kende te soko kei ba kende ko boma okuna soko kei ba osala boye banda lokola bande ko yoka moso na mingi yango kende kite tango malade ko koma makasi nde mosa bengi bana na bandeko akeno hôpital ko tazaki na Alliance biso pe to landi kuna to sali moyeno se koki balongole na Alliance ba sa menace akena ngale ma santé bango kuna bando sala ka menace yango dimanche passé to bimisaka ye to yene awa na ndako to yene tango yakine na ndako awa asali 8 jours donc le 9e jour ndanga kufi mais malobi ete malade ya papa ebandaki mpe suki parce que église eza ya kokabwana bamisusu bazanga mosu banga bon église soki eza kokabwana à travers mwasi wana oyo aza na ndako na ye mwasi wana ayaki asali division bamisusu bakomi na gauche bamisusu baza na droite yo soko lingi ba oyo est-ce que bozala ensemble te à partir wana yango baza divisé mwasi wana azwi batu na ye amemi na ngambo bango mpe bake na ngambo yango biso eza divisé comment message pour bande Congo comment bongo bungisi moko ya bana bino bon pour défendre code noir abanda ko bongo bofulu ke ba batu bon ngai message mo na opesaka pa bande Congo bozala kaka ini bozala divisé te moko o bande ko tellement pona makambo na bino lokola zate toyebi ke nzambe oyo asala likolo na se lokola tindaki ya kei akotinda mpe kaka mosusu donc bane Congo nyonso kote bozali na Congo central oyo bozali libanda ya mboka bozala ya kosangana lelo papa kufi est-ce que autopi kozala bongo relève ya idéologie na ye ezateke moto akei akenda biloko na ye nyonso topi kosatendre nango bon na moment oyo azalaki te tozwaki déjà bainformation ke si asalaki déjà testament tokoyoka makambo wana mokolo kozalaki soki tofongoli chambre tokotala soki nani moto akotikala na makambo na ye à part ça toyebi te. Merci beaucoup papa. C'est bon. Na tokozala kuna yokole loko ova libanda yokole loko ova libanda en direct ya résidence lyonnaise kala bana bazokita vilana bana vilana jeep nango